lobi samedi libala ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi na eka bazosala libala ya bolingo. Bazosala libala oyo bango bapuni. Karine Mokonzi, mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka orando na ba oyo balingaka orando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi la baronne azobala mobali oyo ye penza alingi. Eka eviki kuli azobala mwasi oyo ye penza aponi pe alingi. Bandeko libala ya Karine Mokonzi na eviki kuli eka ezali libala ya liboso ya bolingo. Bolingo pe bolingo. Balingani na motema moko. Bamipesi na motema moko. Bandeko libala na bango ezate po ba prouver mokili. Libala na bango ezali penza parce que eka eviki kuli na planète oyo sur 8 milliards ya population tozali awa. Azomona mwasi te oyo akokopona na libala kaka nde Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi lolenge moko na 8 milliards ya bato toza na planète oyo. Mibali nyonso azomona bango bandeko na ye. Azomona bango bavoisin na ye. Kaka eka eviki kuli yende motema na ye. Yende motims. Yende oyo ye aponi ye alingi. Bandeko samedi ya lobi ezali samedi ya esengo. Mama YouTube enfin akokisi lisusu eloko moko likambo moko ya monene na kati ya vi na ye. Samedi ya lobi papa eka eviki kuli atie pa moko ya monene na kati ya vi na ye. Bandeko na kati ya internet tozotalela mingi Karine Mokonzi. Me na famille ya Karine Mokonzi bazotalela pe Karine Mokonzi. Bazotalela pe eka. Na famille ya eka bazotalela pe eka. Bazotalela pe Karine Mokonzi. Ba famille mibale ezali ya kosepela na ba décision bana na bango bazwi. Famille ya eka bazotalela eka pe bazosepela na décision oyo azwi avanda sikoyo na mwasi oyo ye aponi, na mwasi oyo ye abanda komona te. Po bandeko ata eka za mwana mobali me famille na ye pe ebanda komitungisa. Famille na ye pe ebanda kolinga te
akende kobota kote oyo bongo aya kobota su kote mosusu. Famille na ye naza sir balingaki ekazala bisika moko asala famille normale abota bana bakola na maboko na ye. Surtout azala na famille, azala na mwasi oyo akolinga ye, oyo ye pa kolinga, surtout oyo akotosa ye, oyo akomona ye mobali na ye, pe akozala na confiance ya mobali na ye, pe akorespectaka mobali na ye. Donc famille ya Eka bazalaki na posa pe eza rêve na bango ndenge ezalaka ba rêve ya bafamille ebele. Po mingi batiaka te na bana mibali, batalaka kaka mwasi, batalaka kaka mwasi, mobali apesi yo valeur, mobali apesi yo lokumu, me mwasi pe apesaka mobali valeur. Nakanisa bino bandeko, soki boza na ndeko ya mobali bolobaka na ye, en tout cas yo pe bala, yo pe bala obala mokolo nini soki bolobaka ne bongo, parce que bosantiraka eloko moko ezo déranger ntango azali ye moko, ata aza na mbongo na ye, ata aza na esengo, ata aza na beauté, me bolobaka toujours bala. Wana soki nalobi yango po bocomprendre libala eza kaka te kopesa mwasi valeur, kopesa mwasi na lokumu. Ezali mpo na nga Papa Robo libala komipesa na valeur, komipesa na kilo, bokomi ba responsable ya vie na bino, ya vie ya couple. Eka akomi responsable ya Karine Mokonzi la Baronne. Karine Mokonzi la Baronne yepe akomi responsable ya Eka. Yango wana babakisami ba responsable. Tango tozalaka ba célibataire, tozalaka ba responsable, me ya ba acte na biso ya makambo yo tozosala ya malamu na mabe. Me tango oza na couple, oza responsable. Eza te oza responsable po boti mwana, no. Tango kaka okomi na mutu, bokomi bino mibale, mutu moko bosali mariage, mari et femme, bandeko okomi responsable na yo na ya mutu wana. Mutu wana pa komi responsable na yo na ya ye. Yango wana Karine Mokonzi, libala oya Karine Mokonzi ezali esengo kaka na la Chine te, me ezali esengo na famille ya Karine Mokonzi. Libala ya Eka ezali esengo pona Eka kaka te, na ba camarade na ye, ezali pe pona la Chine pe na famille na ye. Bandeko awa Karine Mokonzi aza kobala lobi samedi, esengo etondi na mitema ya batu ebele, voire même na bandeko na biso oto bengi bazozo. Parmi bango ba oyo bazali pene esengo ndenge Karine azobala bazali. Parmi bango ba oyo pe bakobimisa mai ya misu yesengo bazali. Bandeko ata bandeko na biso mosusu baza bazozo, tokanisaka teke lokola Karine azobala baza ya kosilika. Non,
libala eza bongo te. Meme moto mosusu azalaka ne kote na yo te kote mosusu ndenge Karine azobala azosepela na Karine. Eza pe na bato mosusu bazali penza kote ya Karine, voire même bazolia na Karine, me bazosepela te ndenge Karine azobala. Nayebi te soki boyoki nga bien na bandela. Karine ndenge azobala eza kaka te tokanisa bayini na ye to bato tobengaka bazozo basepeli te. Non, parmi bango bato basepeli bazali. Parmi Karine Mokonzi bato bazalaka na ye balingaka ye meme na kata la Chine eza pe na bato basepeli te Karine abala etanki balingaka Karine. Bandeko, libala eza eloko moko sacré, ezali pa moko ya monene. Babundisaka yango na binemi te, na binemi kaka te, babundisaka yango na de kote, na binemi na bato balingaka yo. Bakumisaka yango basepelaka nango pe na de kote. Bato omonaka binemi no me bazosepela na libala na yo. Bato pe omonaka bato na yo me bazosepela te na libala na yo. Me baza toujours bato moko balingi yo me bazosepela te. Kota bazozo pe eza na bato mosusu bakipa kote balingaka pe yo te. Me libala na yo bazosepela. Parce que ezali eloko moko, likambo moko esalamaka bisalela te na vie ya mutu. Ozala na mbongo, ozala mpiaka, ezali eloko maseki te. Surtout bozala susu na bolingo makasi. Ndenge Karine alingi eka, ndenge eka alingi Karine, babolingo bongo lisusu. En tout cas, po ekoka na bongo to esala ekokani. En tout cas, ezalaka rare même na bato bazobala mikolo. Bolingo ezalaka nango, mais ezalaka ya ba niveau na ba niveau. Mais oya Karine Mokonzi na eka evigi kuli. Bolingo na bango, en tout cas, ezali kolakisa. Kolakisa oyo ezolakisa ekolakisa biso lisusu tango bakovanda elongo. Pona ngunga oyo na minute oyo tozomona bolingo baza nango na le présent. Tozomona bolingo oyo bazokende nango tina libala. Pe toko continue kotala bango après 5 ans. Bolingo na bango ekokende ndenge nini. Bien sûr, tozo souhaité déjà ekende bien, ya bien, mais tokotala toujours po mokili esengaka bongo. Lokola Karine Mokonzi azali Karine, donc tokotala ye toujours. Tant bakokisa 5 ans, et sa première étape ya libala. Sima nango 10 ans, wana ezali première expérience ya libala. Sima matali kolo, bolingo, oh love, félicitations Eka Evigi Kuli, félicitations Karine Mokonzi, Mamboline, Nandenge, Bozali Kobalana. Bonne chance, Kolo, Tata, Nzambe, Yesu Masia, Basala Nabino. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafa Nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Kelly à combat, comme on laisse vivre vraiment. Dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin à boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma nzambe ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, comme on laisse vivre vraiment. Dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin à boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma nzambe ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP qui a ma le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, comme on laisse vivre vraiment. Dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin à boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma nzambe ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP qui a ma le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.